Nous sommes des gens bénis parce que papa va un coup fatigué avec son maloba. Papa a eu le temps de parler avec maman parce que avec na maman. Papa, je crois que comme on dit, à niveau le rôle à bango, ceux qui y sont à l'ingaya à Zoyer, ce sont des gens qui savent. Na niveau na bango, ba héros le la bango, ba ebi qui est en anglais coquille. Alors ça qui temps, maman nous a dit que papa nous a clairement dit que tous les laïcs na louange na adoration. Les lots sur na 17e, les lots sur na biskam sonyoso, au kutamtu salita zate. Papa a souhaité à ce que il faut tout innover. Moussa Nanzam Mtasali Nzambe comment beaucoup les laïcs le roi na coutume. Oyeyo yebi message na bango et télémélaïka baba mambo na coutume. Ce qui fait que ce qu'on y est pas na biso na moi prière normale. Prière normale, le programme n'a pas prière nios c'est normal. N'a pas quoi ndé toi matang. Alors toujours de la papa ndengeni ndieu ba mission n'a pas bless kinkala ba donc bazo beta musique toujours mélangeant mais toujours comme ça chaque pourquoi. Ti koreroya. Mon loco papa tikela biso comme message. Il y a tous les laïcs na adoration parce qu'il a passé toute sa vie dans l'adoration dans la louange. Mutu na mutu photo e barole la mutu ndenga vivaki. Et programme ezan ndengeni ni na ndenge to ki na bande comme sous le 19 na le 20. Ezan ndengeni. Ah effectivement koreroya. Donc na chevauchement à 19 na 20 pour les laïcs et si ka l'exagi ngongana na adoration na 17e rue. Et après il va terminer l'animation, là on va vous fixer aussi et puis bon to célébrer Nzambe comme il a voulu. Ça dit to sala matanga exceptionnellement. Bon on a vraiment que bateau bazan ndenge msusu ndenge ba to vivant ndenge msusu ndenge pe to kunda papa na ndenge msusu. C'est dans la louange. Nous allons célébrer parce que la parole de Dieu vient de s'accomplir. Mon papa ndoy sabiso souci na zalara to kuta na biso nyoso na lola. Donc nous savons que notre papa est allé nous préparer une place au ciel. Bon 33 merci d'abord pour na koya na yo pour na koye bempe ba sentiment na biso ezandenge nini. Je crois ça sango nyonso et lokola oyo et puis ça a toujours passé na motema. Tebi papa olangi niveau na ye azali nani papa oyo azali pena papa de tobula papa donc et déranger qui biso mingi voilà et attristé biso jusqu'à présent et puis biso passe mais donc on a décidé voilà merci. Et bandeko ya AMCC bayambi yango ndenge nini po parrain mutu akufi beaucoup feli papa et sali nini na association eza passe mingi pona biso parce que waza papa le lenge na chaque fois za ko linga te ko yoka faille écouter na musique chrétienne pour na yeza vie parce que d'abord lui même c'est un adorateur yeso ka koti na ko adorer yango kotu même nzembo tozo travailler eza nzembo ya za ko linga ngo mingi oye toza déjà na studio tozo travailler ne bande comme so ba yebina noté beaucoup en contact na bureau AMCC toujours travaillé natina na yango donc pour dire que lui-même aussi était un adorateur et ça le coup là to perdre un adorateur voilà. Et lelo frère Patrice oza mopanzi sango soki mopanzi sango akei ezara toujours na ba message mususu yo ezalaka to yokana no yo lelo en tant que motei lisanga ya batei pe et perdre motei mususu sentiment ezandengeni. Obi oeza armée mobimba na koloba obi que soldat moko akoko bikisa 1000 personnes amundu kina ekaka 1000 personnes wana eza soldat bongo mopanzi sango bato boni azo gagner pona Nzambe surtout mosala papa oya sali hein c'est vrai toyoka
dans l'église, avant, parfois, il y a un combat spirituel, la tabibundeli ya mulimo. Mais mutu afandisi yango peno nzamba utiliser na mboka na biso eza tata oyo. Couple oyo. Tozangi vraiment mutu. Mais nzambe wazuye ayebilo ko sala pona biso. De bilobela lobele zanga te biloba loba zanga te. Mutu nyonso azana faso parfois na posa aloba soit pona kolakisa likanisi malamu oyo bato bazoye bate po ba recourir na yango. Soit azoloba po baye pona honneur na ye eza na deux sens. Alors il faut koyeba sens ni yo zolobela mais bilobelo bezaka na deux sens sens aliboso soit po bato ba recourir na likanisa malamu bato bazako négliger bakozwa ngo basalela ngo ou soit eza po mutu a se vanter a mis sa valeur na miso bato alingi a créer le konemoko mais eza lokola joueur ana posa ba cha penalty mais akosi kokwea. Soki euti pa basali na nzambe pe ndenge neti yo boye mosali na nzambe o critiquer liwa ya mosali na nzambe mususu oyo auti kotika biso papa Olangi, est-ce que ezaka na sens ya ba guerre ya ba esprit ou bien na sens ya débat pona kobenda bandimi ebele pa inayo? Bon, koloba pene mosali na nzambe te po mosali na nzambe o aza na déontologie ya biso basali na nzambe akoke no critiquer liwa ya mususu te. Et pas na biso vraiment ezandeng on ebite mosala nzambe zo benga nzambe nini po banzambe baza ebele nzambe nini mais na ndenge biso toza na kati na biblia toza na ba bonne manière oyo to aborda ka sujet pe na miso bato ba muni yango ba sepeli vraiment o pena baza basala na nzambe mais mosala na nzambe akina makamna désordre te bato abi oh mais pourquoi il a fait ça, fallait pas donc voilà. Oui, biso nyonso je crois église corps de Christ même le biso tozai na kati église to bondela ki mengi pona veuve pona maman Olangi to bondela mi pona ye donc biso nyonso ba église to 5 partout to sambila to bosana te ko tia d'abord ministère munene oyo papa oyo atiki na maboko ya nzambe pe mama Olangi to chaye na maboko na nzambe et puis biso nyonso vraiment partout ozokende soki moyen ezali yeba ko tambola na bokebi nyonso na maloba parce que diable pe anaposa sala discours na ye na wetali basala na nzambe bayembi tozana ba réunion ezosalema o nyonso alandi message oyo abenga biso na sepe déjà bandeko ya Angola bazobenga bandeko ya Côte d'Ivoire bazobenga po ba délégation ko ya ebele alors epesamelaki biso musala recommandation maman pesaki et pas na biso que toyeba ko organiser bien dans ordre ezala na oetali koyemba parce que papa sepelaki avant kufa ezana maloba pe azako loba tango azaki malade ke mokolo soki nzamba zwinga ina ko sepela il faut vraiment louange ezala mingi ke kolele ezala mingi yango tala tina programme ezala mingi ke ekozala kuna na 17e rue na ministère ya combat spirituel ekozala kuna po lolenge nyonso ekene na lolenge moko ya kitoko. Alors biso bayembi biso ne batozali koyeba ko fandisa vraiment le kumu o epai na nzambe ata mate ezali mais mingi bato bamona adoration bamona louange bamona ke le kumu ya kokende ya musala nzambe nyonso le kumu ezonga epai na nzambe to c'est vrai ko lela to lele na biso mais ko lela na biso ezala accompagner na maloba ya nzambe. Alors programme Jésus banda lundi oyo na ministère ya combat spirituel programme ya veillée et banda et puis chaque jour tozali ko programmer des orchestres ba orchestre mi balé et bali ko beta kuna deux groupes ezo beta so za na posa ya ko beta okutani na biso to aligner yo et puis makamno se koleka vraiment ndenge malamu ti jour J oyo ko rekoya nini to ko sala bokoye baka patia ba réunion tozo sala. Voilà, merci beaucoup à mon réalisateur Kadé, Bona Elema Kitoko, et un grand merci à mon chef François Chutenge. Je crois qu'il y a besoin de programme Kandé Nepsemne et Bandeli. Donc, papa Bakito Lélé na adoration na louange et Yangoto continue toujours parce que après Awa, on a dans un peu la 17e riz, toujours collé là. Donc, un grand merci à Batios Waza branché, Vienanga Gocho mascotte, bon retour, on a choisi Matata. Hein? Ange Céleste, c'est pas bon retour na yo mon yaya. Kamite Tozanaye, bonjour et bon dimanche. Bonjour. Bonne massama Kimbang. Merci ok, mbo eza mabe. Azola lisanga te nzambe Kimbang. Nga nazaka na kini yo na Paris. Ozola liselanga te nini? OK. Naza de ana batu nao, na frère nao. Donc que peut ce message parce que de ana yokaki, nazaki na lien. Félicitations pour na boulot.
Mais c'est ça, donc, single Bozelaki, et met derrière depuis les 6, donc il y a des marchés. Donc, 2 jours, quand des jours, quand on a épisode, il m'avait, mais Europe n'est sûr qui est tombé, n'est sûr qui est vie, et belé, donc, ils disent que bien vendredi, c'est mal que na Kabibi, donc, single, c'est mal que na Kabibi. C'est mal que tout ça. Avec son Paris. Et vous, tous consommer dans 7 jours de la semaine, il y a version. Non, moni biso ba Congolais, biso ba ministre Congolais, tout ça. Il n'y a que leader à profit, après il honorer leader. Ce qui manque en tant que caractère, à qui banzia mo ane andule mais habiter na roti kaboité, donc il faut na honorer honorer président nga donc ni no linke mo moni que honorer qui dans zimbo c'est mais version parle. Non, mais félicitations pour la idée, c'est bien ça, c'est qu'il faut honorer Bill Clinton hein. Pour avec les maisons mères à Otakuna. Ah, Kokate? Non. Moni kimbango Arsenal débatté, en nomboloté. Il y a Chanzaki. Tu marches pas Bill Clinton pas comme Tarumba, tu es chaud par rapport à l'animation. Au Dembane, il y a mon boss héritier, ou à Tawana Bakaba fait rigola. Je dis d'abord, on a le 4 décembre à Kinshasa. Ouais, si on a mon présence, il y a ma soeur, na biso, na tonton, na biso, ba ongenga na ebité, ba on ba na plateau playback, to izandeni. Normalement, ils ont playback car ils m'ont conduit la baronne. Ils ont vraiment playback, faut ba bina. Oh. Bina vraiment ba tela ba on pena zengaluke to verso Paris. Ninge to honorer fait na sur Noël ngia ma mère respect mon papa. Est-ce qu'on a mouvement animateur, chef d'orchestre ça? Non, Nazali secrétaire ya Kimbangu te King Master na Kinshasa wa. OK. Je m'appelle Mboka. Kimbangu te King Master a honoré Venaye. Venaye, président naye, papa na biso nyonso. Biso tozela raté muta kufa. Biso tozela. Te wana ye déjà le baki ou que se présenter pour ebisi biso yo na mouvement za danseur, chanteur. Je quand rapporter parole. J'entends ma question. Oh, porte-parole par rapport à genou. Babigara. Luki zenga luki protection Paris. Pour ça nous revient na yo rason. Tout la félicitations artiste et tous les rats qui a kufa. On a déjà lobby bonjour et bon dimanche madame que se présenter. Comme on a Florence, na danseuse. Donc le penza na clip to monyo te mais ndenga ba clip akini to sentir. On ba clip akini na sali. Kalaming te déjà ba on déjà live nango. Kalaming te donc Yaya bonjour. Bonjour Stéphane Zolan. Naza danseuse. Et que ça a été longue à danseuse. Ah, bin na par rapport à chemise à lipoute, et ça lui encore on dirait. Ah, bin na ndenga libomba. Parce que pas si gazinga le côté de l'ambassade, il y a le côté de la Merci. Amida Bondo. Danseuse. Et le ngaba un souk, il y a un pizza. Bonjour, bonjour. So vendre le vocalo. Tant que ça vocal, moi que tika on a souvenir à malam que boira mutumo on a katia selo li kambwa mnene to na vocal wana pe ba se ron pokuta na mère mo boito vocal ane yaka na makambu kaka. Oh là là, voilà comme un peu trop compliqué. Nga ba vocal na sala maison mais presque tout na lingamo parce que na sala on a monté mamoko. Na mutema moko pe na bolingo nyos donc soko lingi opone ningo lobi sala ya nzembo neti ya ma Chantal ya Chantal betena na so ma Chantal nalingi na yeba nga bebi okina tina mana mokili kaka pona nyokoma na bolingo na yo ani yanzaka bebi pona bolingo na yo agazule mane bebi ndombe na baloni na fiki dérange mama beko parce que na moni yango tellement eza kitoko mais na moni yango mokuse mama bebe ta mama bebe
manga lisusu bangomba nini biso benini tolekanga na yo te makambo nini oya mabe yo salanga te akomaki na nga zoba ya mama mabe esika nini yolingi omema sami wadito yaya esika nini yolingi omema bebi ya blaka papa bangomba nini bisabe nini tolekanga na yo te makambo nini oya mabe yo salanga te yo nakomaki na nga zoba ya mama mabe nakomakiti tosalela elili nanga mokasu wana bondelaki fleuve dore pongo nakomaki nanga sala zoba mami yorojani wa bamerana automatike lopeze totosanga natali mpungi baninga batonga kalisi bayambisi oyanga lisi banatonga na susi nakiyotelima leli papa na mama na mituniti na nininga salumbu na nyokwa makabwe likola mami ya ndombe bebi ya ndombe yula bolsa alfrede tibie kamisi pona mbole monanga kopepa nde malade epai tentation soma ilas yokomisi nzoto nanga ya baprobleme honorable Piuso Madilu tratatitenge bibie batonga kalisi bayambisi oyangalisi banatonga na susi na mituniti na nininga babi na nyokwa makabwe likola lize lokange kakola linda dedezitofo mela kulienanga misi pona oyanga monganga kopepa nde malade epai soki pe soma Carlos yokomisi nzoto nanga ya baprobe Michel Kabambi Alexite Moki Mawa Nzambe maison mère on a hérité hein non nga comme ça nzoto na ya ba problème yo Isaac nga maladie pardon. Félicitations hein. Merci. En fait tu na kanisi belé na kanisi ba nostalgie na kanisi la samba donc te on va dire ba feza la ka ero yo kango kanisi horoscope ba zéro na qui ma classe to comme ba vocal na simaka et to ba cahier de plaisir ya ba sérieux. Merci na Hélène Kalé ma maman Bianca et singa bila baron ngapi na sa émission Hermona yo mais Hermon soka na chele mai fona tala. Moussale qui est bien. Merci maman na Bianca, Ariette Kajinga depuis Paris, Noïla Madinga Madila. Maman na Bianca, Hélène Kalem, Pambota. Voilà, Babi Ndombe. Yo mon héros qui nzemba mama be, aucun signe. Ponga kanti ma bébé. Bon, toujours nzembo zala na ba souvenir, zala ba ba remords, donc en fait toujours zongi ça ba bisiko outil, toujours ça ba image, ba jour, besoin travail, ndenge ni ozo concevoir nzembo, il y a beaucoup à voir. Il y a beaucoup de les Canadiens. Voilà. C'est la vie. Nous évoluons. On continue. Mais les Babindo, monsieur va proposer à son maison, mais oui ou non? Bon. Déjà, dans la vie, on a ça là. Ils ont moi passé. Ils ont vraiment moi passé. Parce que maison, mais ils ont un leader. Et là, on peut tout comment pour t'en aller, on a compris la maison, il y a leadership. Parce que les gens, ils sont là, le bâtiment, ils sont allés dans la réunion, la maison, pour nous dire Chagé y a en Afrique du Sud. Staff qui ba bengi vinto Chagui aux États-Unis. Ah ok. Na Koramo to betara vinto na des trophées.
trophée en attente tout temps ton matin à podium chez Gaego Yambanga bon n'a évité parce que plaisir des années tout voilà mais bango ba staff en son est interprétant au mado moni tu vois azo sala neti azo linga botolo ki leader donc et n'a évité ce qui au simba parce que nga na longo maison mère nga balongo la maison siko na lobani pour rivalité qui leader et comment alors on n'a pas le choix. Je garde toujours, ma gardera toujours bon souvenir. Et puis là, la ligne au souvenir à ma bête na ratafina. Souvenir à bien, bah voyage tout ça là, bah orchestre, bah organisation tout ça là, na mouvement là. Et puis na banzembo n'enga cette opportunité tout ça banzembo. C'est que je garde bien, c'est tout. Oui, Tikali, c'est le passé. Mais pour les lopes, la baronne Babindo, c'est un mouvement mais on dirait il faut tout le bilan en face parce que bon, on dirait ici, les lopes a proposé Babia côté quartier latin. Ils ont oui ou non? Non, mais qu'est-ce qu'on a tout baladé quartier latin, JB. Oh, non, on va pas chercher balanda. Tout baladé. Au moins, le problème, c'est de comprendre. Ngai mes vie ngai na ebini na rusala mais quand même il faut pas dire parce que vous appelez moi na vie na bango ba taper que moi na musicien tokyo tika pété mamwe simba te bobiso pe ma petit frère na tant ba ni les autres simba te parce que ngazo ba bindo makendere sous prototype bindo mbote ki na musicien faut par rapport à jaquette à lelo net nga aux États-Unis moi veste yo aux États-Unis yo na boiti yo ki New York c'est bien. Comprendre nga siko na kendaka ni nga ba kolo belanga mamba voyage voilà ngelo belanga parce que na vandi un bon moment en Europe na vandi na perdre tout le temps on a vendu trop net ah ouais pour bobi poté a pessi ah ouais je préfère na zala wa so na bible nam ta sombelanga billet pour ça OK pour tout qui m'achète les billets je paye mes billets moi-même ou soit je n'engrais dit Wande tout Fred na Washington batito Jolili Kinsala ou bah 3000 balles, 2800 pour nos billets aux States. C'est pas grand chose. N'a aucun début pour nos sentiments. N'a que bimisimbo mon sali le côté. Et puis tu retournes ici. Alors qu'il faut na si ça disque bima. Comme ça jour na olingana kende bateau bazolo bana na roya sous pour ça ba est-ce que sommes bien na comprendre. Voilà, merci beaucoup Nabika. Ezo Sepelissa, Madame Christiane Mons, Maman Paradis, depuis ma campagne au CP, Angélica Madeleine, Aposoza, Madame Ifoza Angélica, Ndénioza, Madame Angélica, Nabika, Ezo Sepelissa, mais Babindo, Bessuko, Toko, Tasiko, to consommer, Bilo, Konoasika, Ozo préparer les biso, Ozo bombe la biso, mais, moi, non, bang, la Bilo, qu'on peut, non, mon gande, non, mon terrain. Bilo, on a un gros bang, la moitié, mon conduit, là-bas. Au monde, n'a qu'à monde à musique. Musique ezali monde moko eux toujours vivre les années de chengue place sable mouvante ezali habiter place terre on les a marécagé ou bâti sur le coloté d'où alors toujours ça la boulot moko ils en a beaucoup et ça n'aura beaucoup d'humilité et puis beaucoup de travail donc dès là ça je travaille je dors pas je travaille je fais que travailler alors jour nzamba kolobake babi parce que je mange la musique nazo une dans un lelo na plus de nous avons plus de 15 000 téléchargements et côté. Ce qui est précis, et côté qui va 20 000, 30 000, icônes de côté par là. Donc, dès tant que je mange avec mon métier, ça me suffit. Et Tigalisco qui kini et quoi moussousundé zandé ba benga par-ci par-là, na qui nous bêta, va comprendre que on est musique, Kuba musique, il y a solo, il y a bancale, bah au quand on est au bois souvient à Fibiou. Souviens-toi. Et puis, tu vois que là-bas. Ce qui est fait, il y a une stylité comme ça, mais est-ce que le président net n'a pas générique tu retrouvé sous Babindombo à Kalaya qui dit ça là encore là et c'est au sens que ça l'était l'ennemi parce que tout le monde a Babindombo déjà mais les côtés par rapport à Liboumou Santon comme appelle moi qui non hein tu vois que on t'a ma coffee mais voilà, Ibodo et c'est ça Nicolas, mon condi très simbelé na pro ya biodi diasuka. OK tout. OK. Ibodo ya mama na yo, yeah. Ibodo ya tata na yo, mami, papa lube.
Ah mais félicitations, ah ton côté qui mboka mais ça va. Ah mais au change quand même parce que qui baby black au clip et ça man États-Unis tout le monde a des jours qui n'habituent comme une étranger le Congolais mais ah c'est meilleur le but c'est dans âge musicien au jeune balandaka. Faut qu'on se le dise. Pour les lots bamarabazo sanga si na banda depuis 2005. Na kenda na featuring na kenda na wala parce que na mboko naza kuna na kenda una ba expliquer ngai. Otala naza sko na la bomba. On a auto lancé na featuring na sala na ba massa ba Merkel ba Latino ba Carlos Tevez ba Andrés Calamar tout ça là qui la bomba ezoleka. Et puis les sous te bois qui les sous Together Forever. On a salué Sonia Bali Binza Jean-Marie et Senga. Together Forever Pesani. Donc on a ça les deux côtés. Mboka na Ibanda. Voilà, merci beaucoup Babi. En tout cas, merci Nandenge au répondre à l'invitation à Bisso Metoke baba programme ya ba rep. Ngai naza chaque mardi, mercredi, vendredi na Bandal derrière la maison communale. So bozwanga à partir à 16h. 16h tu 20h 21h mais là aussi ça m'a 20h pour mboka meza bien te ba monsieur mso ba uta musika bazonga temps. Mais on est là. Mais studio ici, la campo na batama banga ba choisi matata bazota la yo ba junior kabana ngoko je puis mikolo joueur. Choisi matata wana famille wana masanga depuis ba Gabon. Toi na joueur mo mikolo Fabrice Mbimba. Nefsa qui est na publié no yamba baby black et bi la baronne en tout cas ngaso no yo kama mabe yo katsasko ba série wana ba OK non makolo ba kana équipe ni bokota Fabrice Mbimba. Je te salue Fabrice Mbimba place aux alliés. Toujours si les Nzembo ils ont Nzembo moko fa na imba na massa moko bu massa na linga mo compliqué ils sont na compliqué Isaac samba Nzembo massa na compliqué babi Isaac Parker en somba yo gani bien te des autres keneneti donc photo surtout yo gani bien te faut tout ça la changement de fréquence des alara donc mais Nzembo presque Jessie les tika moko to linga tout c'est moko na tozo donc pour ça là les janvier tozo on est là et puis toujours préparé concert à Wallonie-Bruxelles, tu regardes pour te baisser la date, tu regardes hommage à nos aïeux, donc à tous ces dons-là qui ont donné la naissance de notre musique que nous travaillons aujourd'hui. Donc Batouana, Bataboulé, Pepe Ndombe, Madilou. Mais tu vois que moi avant goût au bandi, na oya papa tous moi avant goût parce que. L'État Élysée. Élysée Ganda, moi peut te l'équipe. Miami sonanga Eliseo sikuta natanda toke kwea kesi komoko nelesa la lizi babinjo je suis resté seul ngai mokoe yepe okene obosana ngai loko na kobosana bibebo komela kitongo zalaki bebe anie là où tu n'es pas seul, aux alliés, mon côté au bijou, n'a ma beaucoup et mon les yeux dans les yeux, oh mais la kawasa ma kopo mon corps, ami Oloba kukubonde la ngai, na pena zela kakaka yo, nenge ba kristo bazela, okono yesa kozongela bango, oloba kyokozongela ngai, na pena zela kakaka yo. Nenge bakristo bazela mokolo yesu akozongela bango elinda mikanda na sina komela ya Elize etani buku morima bapassage nyonso ya Bible Elize nasilisi na kotanga toki no bomona ya mpani namoni lokola ndoto masuwa batikeli
bongo natuni mpe na bandeko bangai ayebisinga totikikini male natumbula loboko tuna bepula elamba na pesa wasi na bana amote ini natiki mbanda kangara kokende kotala bakoko batika biso mwakala nakei pilipili be nde mbanda kangana kokende monano oyo ya masumanga itebe konana biso se na kopo a la santé tobengi wendi seki mobembo ya makuba mwana piri ozilanga nekuwa molito ebuye monano oyo ya masumanga itebe konana biso se na kopo à la santé, oh bengi wendi seki, mon bimbo ya baby black, mwana kini ya zelanga noya, En tout cas, félicitations. N'a pas richesse on y sera la TVT Nzambe. On n'a pas de problème. Non, moni biso si tu yebana si ba yeba baby. Toujours tika pe non mais ba yebi baby mais ba ko ngana na kamwe ko yeba siko baby azo yemba pepe kale baby azo copie papa na bango esa baby musoso. Te ya on a loba ki tout ça na ba multiforme ou tout ça na to faire découvrir bateau dans peu de temps, to lancer disque. Eh mais concert on a invité, il faut pas noter qu'abia va pour plein au postal. Aux net exclusivité déjà là solo là on a dit chef oza de volanga 33. Pour ba génération ya biso ya journaliste. Ba ya chite. Abiso peut to djembe la kaka. Yo za bien coaché avec ye, c'est pour cela tu évolues bien. Merci. Parce que baloba so moi na so soit vimbe na nzo, c'est que maman est chite ngala. Voilà, au but de ta concert, Isa. Toujours pensons dissiper le temps, notre qualité, mais toujours préparant hommage à nos aïeux. Donc ça veut dire Pépé Calé. Oui, on a banga qui continue pour nous. Oui, on sait papa, on mboleli si batou. Oui, on bim savait que ça, yo yo lamsana sœur Marie. Et on habité. Moi mon qui avec qu'est-ce que moi mon qui n'habite pas moi. Non. Pour comprendre qu'un RTG à Gare Centrale, hein. Yo komisi kolingongo ebona nzambe silikotelingo bete mananga ofele monimona yekomi lokola kasa ya nzete epai mo bebe kokende okolanga kaka niye promesa libala yo moto pesa kinga lelo nakekoyoka balobino ni obali okangi mpe motema siosioki ngaiko nazalaki na posa libala lelo mandanganenga mama ebaloba makambo lelo mandanganyenga ebebi peke banganyenga te mbanda au gagné te bon. Moutaza bon au gagné ndeni. Non banda le kati. Oh félicitations hein. Merci. Ah là là. En tout cas, ndé kapabablo malamu mais la TV Biblek en tout cas merci et puis bah courage belé je crois que la date à concert et RTG toza toujours on a donc pas bon mais bimato yo on a pour la promotion comme d'hab donc na part nanga merci pe nabino. Donc tout ça na Kimbiolo au Gabana accompagné Zonga cadeau. Yem to sable en prise. Deuxième voix. On a Eden musique donc yala mutatui. Eden boire le mot le mot kika. Boire le mot à faire. Et le mot à faire muke. Ya masala nga cheta. Nazana makanisia koluka rezonte. Ndanga na prison. Oluka libération. Nazali fisa mobola. Fisikema morana mai. Et champion de vie. On est cabinet d'or. Beba penser à moi. Et ça que il reste.
Zonga kado amele. Il va yoga epe moi, zonga kado. Zonga ta cadeau d'anniversaire, zonga ta cadeau d'anniversaire. Yo pesanga bolimo, pepe ndombe nikendombe, angana leli nangaye, ngana leli, ya ya. Merci beaucoup. Ya ya, bébé. Voilà, merci beaucoup à mon réalisateur. On a vu que s'appelle ici Linda Nkunga, Maman Nikunga, et puis on a santé na John Dombe dans la zone et pas mon réalisateur. Mère Nikunga na Panama. T'es à Paris, na Linda. Linda Kunga. Donc, qui a de play? Voilà, un grand merci à mon réalisateur Kadé Kyodo pour un élément qui t'a un concert, il y a mon papouche, héritier ou à félicitations pour Moussale et Salama. Là déjà, nous avons signalé mon papouche héritier à Kinshasa Lilo à partir à 21h Air France et ça, Moussa Nango, n'a pas nam pour toujours, hein. Moussa la kakande to consommé retirada depuis bima qui est ça une année le 10 novembre. Et l'anniversaire le 6 novembre, nzambe, bon puis on a cadeau c'est bon. Donc retira des coxaïne année moi na liboso o aboti o lelo batnia so bazo savre bo gaga bongote la mama bongote jolie bongote kit
Karine Mokonzi oza pour nga bipa po chouchou là. Ngaye yo. Eh moi la toi Karine qui était azawana. Moi la sœur na mon avocat. Donc toza déjà na bonjour et bon dimanche. Bonjour, bon dimanche, Karine Mokonzi. Boni basanga Didier Lacoste My Food. Ouais, donc super tranquille par la grâce de Dieu. Premièrement, Karine Mokonzi nous remercie na coup de pouce au Tarabiso parce que na minute au gare central TV Moko et battu belé sur le lobby message vraiment ils allaient capter na profiter na opportunité na passer un bon dimanche à celui qu'on appelle la star internationale à ramener l'esprit de Dieu la Costa Kota la petite après kaka matanga ya mère donc biso ba tout ça envie tout ça continuer boulot déjà mardi passé tu reprendra qui bon activité na biso na VV Santé c'était vraiment très bien passé et du tonnerre et lobby déjà nous na zolo ba boy tout ça na séance il y a clip il y a tournage il y a disque na biso to ko bimisa le fait de voir parce que général qui wande et ko accompagner album na banzembo ba Yannick dit de baba qui s'après en le 22 tobeta na VV Santé après mo konzakangi bagage na ba clip nous soto sala à quel niveau à Paris États-Unis pour nous aussi ça album Nabiso le fait de voir c'était là l'essentiel des formations na zanga moti na zana Yannick dit non il peut ça la dédicace Yannick on donc on a profité na paix c'est bon dimanche à celui qu'on appelle l'honorable Christian Mopaka Nesbel Founé Biso Nyonso la crème du barreau congolaise les bâtonnets maître Koroka du Moussamo Mandela Mukonda Papi merci beaucoup Nabi Kezo s'appelle ça DJ Pablo donc place Hollandanga un grand merci non DJ Patrick Planète Sono DJ Trésor et DJ Nyonso Bozé Belé et na koki kobo santé na Chetemba donc l'esclave du travail donc na kaimbe Chetemba et na bosani pe soutenir na za question na master to via DJ DJ Marou la voilà et DJ Rixel bonjour et bon dimanche. Bon dimanche Karine Mokonzi la baronne et merci na nous pour la parole. Bon dimanche na Bostanga papa chéri bin Adam Motopa l'homme qui a mis l'eau dans le coco, l'homme qui a sucré la banane ainsi que na ba fanatique tout baninga la bonne musique ya papa chéri. Ba fanatique tout ya bon chic bon charbino tout bon la bonne musique ya papa chéri. Veuillez consommer toujours, je ne te calcule pas où est le meilleur signe de tous les années. Même 10 ans, 15 ans, je ne te calcule pas et vous allez toujours le meilleur. Et na 4, je te calcule mais papa chéri à boule, janvier. Voilà. Je ne te calcule pas. Non calculé bien noté. Je ne te calcule pas. La maman, il y a un problème? Voilà. Et na 4, je ne te calcule pas beaucoup découvrir, savoir faire. C'est compliqué, hein? Et beaucoup comprendre que papa chéri bin Adam est toujours le meilleur. Il est le seul star africain lorsqu'il chante, l'oreille se retrouve et le cœur se réjouit. Ndeka na loba Karine Mokonzi, il y a kana batu pour certains à la kakilo. Ndeka olia kana kiodo. Ndeka papa chéri bin Adam, alia kana biso ba fanatique naï. Quand on a pu si ba bon dimanche na Ambrosé Zambo ta meilleur coupe d'année. Moté ma maman Sarah Poun on a bossé ba marketeur tout y a marché central sans oublier marché central je te salue mon frère. Merci bonjour et bon dimanche. Bonjour Karine Mokonzi la baronne. Léon a mon veste ça mon biso. Bon apparemment vraiment pour commencer ici bonjour tout azona na biso c'est net moment là on a je suis là venu de la part de Kabose Boulemi Yakobia Yakotuna. Ah ouais président. Ah c'est no beta. Ba bati su Kongo sika Nzambe ya ba maestro koko pa ya formation yakina. Akosa bote Nzambe ya ba maestro Kabose Boulemi Nzambe ya ba maître. Yem ta formation koko pa ina Jakisha. Est-ce que yozo ba maître maître on va maître tailleur va maître maçon on a solo va maître musique congolaise ça dit on a bateau de musique ya Congo lelo waza na mot d'ordre mais nous savons que Kabose Boulemi nazo senga kana opposition na majorité mucha mwana mbali oka mais nazo que aza bombi ya retardé pour makambo zo sala na mboka oyo nazo que était maître aka deux personnes to binsa Congo à part biso na Kintweni sunani. Donc on va sosola timba na 3e. Te meilleur de ando yena nebo okipo kosate. Bon chemise obimisi na veste. Heureusement ngapena kangio kaka poko. Oh porte-parole salarié. Et belé balera mingi tout monde bona bazandu ba ko ngola ba 100 francs. Oh porte-parole salarié. Donc on a la charge de porte-parole sur la 6 millions na maboko. Zela to apena ba kaka ya solo yo peut futa côté. Non, ok, ça m'a donné de la cause, les deux Raïmba qui n'avaient pas. Il y a eu un foot à côté. Wenge BCB, j'ai rien à dire, rien à commenter. Ah, bon, on se va foutre à bord. Il y a bonjour et bonne. On y monte la cabo, c'est lui-même, un macambo. On y monte la cabo, c'est Jagor Mado Faye Soda. Yasala! Nayoka, blessé Wanema! Yasala! Ya! Bukambet! Simba Mouassino! Kunama Yebagabasi! Simba Mouassino! Kimutama Yebagabasi! Natate! Nanemba! Chasha Yeboluwa!
kami to programme on a molimo Clinton nanzoto voilà venanga tuli bende on a perdu na robo on a perdu. Non mais quand vous savez c'est un échangeur si dernièrement on s'excusait vraiment et ça qui prévu to beta lobby mais compte tenu à norme ba signalité et c'est pour cela il y a moto. Non il y a pas de problème to récupérer. Mais maintenant ça va mingi faut tomber ça na Nzambia ba maestro kabo se bulembi. Ça dit que to boya ba to ba beta ka ba izina musique izina ba serika izina musique na Congo ya la raté. Ça dit biyemba yembe comme tout la TV en faut ba biso to dévoiler yango. Ah ba sala ba CDT so dans na posa ko bo ça la izina ba serika et en plus de cela faut ne savoir mais maintenant na musique à Congo ça bébé chanda. Ah, mais non, dans un appareil, Chanda. Ah, oh, c'est un mois, bazongi de apoto. En plus de cela, mais on a solo baguette bébé. Donc, maintenant, la musique est bébé Chanda. Merci beaucoup. Merci pour 4 mois pour finir vraiment. Bobo Benga na plus ya Willy Moucheni et Bobo Benga na 89 55 26 962 mais ba six au pesa rabiso. Le on a fait des tests docteur sous le Bengo Nzambia ba tradi asombelinga imutuka. Et on a comme véhiculé. Merci. Voilà, et en 4 mois pour finir Guy Basket mon condamné continent Def Jelon Zete Mbongo honorable Patrick Mouya et ainsi que Def Jello, Zela Def Jello, wana boss na ngati. Yo wana mama. Azoka mama pa mona mituka. Nalingi soute boss, baboka ko soute. Ça me pas pas DJ Wetch. Ya, bonjour et bon dimanche. Oui, bonjour et bon dimanche Karine, Yebi. Donc oui bika kola. Ndingo yena chemise ngo yena ngope. OK na ngope. Mais ça makamboute, watande makamboute. Donc ebika on a bossé on est tenu et puis bande qu'on a biso boyebi. Dia to sisi. Ouais, lobaka. Lobi to salaki na ndule salaki pesa mbombo aboyi. Donc siko na minute au kala minute mokonzi azolo la kolamukana direct azomata. Et puis comme matane azo meta azo ça va quelques jours pour la roya siko le fait tout en Afrique du Sud. Donc biso to saka ba tout pumbuka kaka. Donc to pumbuka kaka. Afrique du Sud na mboka batu ya ba namboka ya bambongo donc olongwa kuna voyage ezebele tozo siko eten ya évangile. Je m'appelle Sab Cardinal, d'où s'appelle Manqué, l'homme qui a créé le livre de la musique africaine à cause de son excellence ambassadeur de charme. Il s'appelle Héritier Watanabe Boss Live Costa Nosa de Pulga de Makma Hawene Hemede Babundana Watabasia Chambre Banetonda Solomon Suba. Envoyez-moi onction de retirada. Rando miracle. Merci. Fire. Fire des assumes. Onction. Héritier Watanabe. Puissance Sanda Bala Poro Dono Sotorobo Nakei le mendo comme on peut traiter l'évangile nous avons été évangile t'es évangile tozo simaya onction leki na banda quoi po yo saka bongote chapitre bongote kaka on a l'idée comment ça va fait comme ba ya wata do bongote que ça ambiance tozo bonjour et bon dimanche. Ouais, bonjour bon dimanche na yo Karine Mokonzi la baronne. Bonne basango ya Robinho Mundibu. Pendant ça qui na studio félicitations. En tout cas kitoko. On a noir et blanc. En tout cas bon dimanche na yo. Yebisanga na notre tunnel quoi président Zate Kyodo. Bongi selanga na image bon mon na Robinho qui na studio. Bon na mona qui na ngito mona ensemble. Donc bon tu as biso image Robinho Azalaki. Un pianiste doux. Puis ce pianiste on a un orchestre mususu Neymar et comme singa baby que Neymar mta obeta na noir et blanc ya Robinho Neymar mta obeta Neymar on zoka lo bakate do ça penza duko oh 4 quoi ça comme on y est oh c'est quand le bina nga mère na bete bilo mo boya salité non beta ce bilo à propre ouais Karine Mokonzi la baronne yo ebika ka Neymar senté à zongi orchestre na ya kenda kinjonzingi akendaki nzonzingi banzonzika ana molimo apeshanga na nzoto nzonzingi ezalaka soko okei bapesaka mwa mbongo moko boye ya bien mais azwaki mwa mbongo moko mokie ataliki bangi bakende mpe na bandenge moko boye na ndenge molini na ndenge bamystique yango akimi na ye azongi mouvement na ye wana image wana bozomona eza bongo na studio ndiaye mpe na yo moko ezalaki wana nayebi te so nako continue non continue yo loba na yo wana ezalaki bongo na studio ndiaye en tout cas programme ezaki ya Robinho Mundibu le grand Manitou mais c'est le prophète l'homme qui mène tout l'homme à la peau blanche mais au sang noir programme ezaki le 26 novembre oyo toza bongo na Goma po tobetaki déjà tour de commune esili siko toza bongo na tour de province wana sikoyo tobandi bongo tobandi na Congo central siko totalisi bongo na ngambo ya Goma batoto ya Goma Robinho Mundibu ke na kuya
après wana ndeko bino mundi ba kozonga kisasa po to regagner to kebongo Lubumbashi. Après Lubumbashi to sa bongo suna Kisangani. Président a invité na Argentine na quelques musiciens et orchestre na biso noir. Merci programme blanc to zonga tel dimanche. Bon problème mais Karim Mokonzi pona suki sa ba bon dimanche na batutu ba soutenir ngai na bo sanité Chibile Hilaire les millionnaires afro congolais ya Guillaume Narcisse Mavengele Natacha Bimacha na Paris, Guéguin Mongoso. Voilà, merci beaucoup. Nabi que s'appelle Xavier Nanga Gocho mascotte Isaac Parker et Nabo Santé na janvier Jolie la maman. Nabi que Ezo s'appelle Isayo, Nadège Loutete, Nabi que Oza Yako s'appelle eh Pomba, bonjour et bon dimanche. Ouais, moi mouke Zalano à l'aise. Nga kufa ko mabe mais bina bongi sara moi bala ra gene na récupérer mabe. Te mabe te. Le anniversaire na te yo anniversaire na mi ko yo so kaka ezala anniversaire boma moto donc Karim Mokonzi la baronne. Félicitations non parce que à chaque fois toujours un drapeau mboka donc et là que ça pensa que un bon Congolais qui se respecte place au Kende pour nga pena Kenda qui New York na drapeau hein et rêver que nga pena Kenda Luanda na drapeau donc biso na biso to solo en coulisses donc merci vraiment à Sheng Star. Je suis un trophée à meilleur artiste. Donc il s'aligne bien. Na auto je sous médaille de mérite na Brazzaville. Il s'aligne bien. Nabi ke bana Brazza. Merci au photo person na papa Coco Ping Pong. Oui, mon président na bête la tête au loti le mon na pomba boy grâce à lui. Coco Ping Pong le manya na pesi o bambote mon président na fukami lisusu don nzamba baksolo ebele. Lelo na pomba pona yo. Président Liki na Luanda Holandanga. Nani masalanga Nathan Kosi na Luanda Holandanga. Pourquoi pas boss Samuel Eto'o na Brazzaville à Holandanga. Nabi ke Remembumba le manager à Holandanga, Douma le pétrolier à Holandanga, Steve Konde Dijaris, Nabi ke grand maître mécanicien si mécanicien la deuxième porte maître Mungala. Merci. Nana programme on a appelé ça na Kikwiti. Donc on a presté le 17 na Kikwiti. Na nini Arma Palace na beta kuna na Kikwiti. Mercredi déjà révolution, ya leader Pomba na yemo leader Pomba, tozwa camion ti Kikwiti. Merci leader. Batunyo so bana besoin kota na kata théâtre ba sa musala, ba bengi biso na plus 243 81 793 83 95. Merci. Deuxième. En tout cas, bata théâtre, le mec il a guichet. On va charge Nabino. Bonjour et bon dimanche. Bonjour. S'il te plaît, Zala Choto Okimasi Mangonga. Merci beaucoup. Oh, yo mon président, yo mon leader. Message nous mais biso à tout le monde déjà gospel en Jésus. Oh oui, mais les oh là là, félicitations. Oh mais habillement non Nzeba frère Nani hein. Oh là là, c'est bien ça. Message nous eli biso. Message tu es là d'abord d'apprécier merci Mingna Nzambe pe na programme na yo Karim Mokonzi. Donc album tout ça dans les albums moko pour na bénir bana Nzambe. Vous voyez Zikini concert musique tu aimes pas na côté. Ah OK, c'est bien. Donc, je vais présenter l'album, il y a Ma Victoire. Si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Kitty, oh, c'est un bon ami, Nzambatio, la carte Kitty. Pourquoi? Pour ne pas de problème de ce il faut la victoire. Donc, victoire, c'est Jésus. Donc, il y a tout ça qui anniversaire à Tamboulouko, qui 60 ans. Mais, oh, ils allaient bitumba, netio, Karim Mokonzi. De la carte au vandi na kita Mokonzi. Eh ngangwende c'est bon. Donc biso de vandi so za na foi nza matio na kita Mokonzi. Voilà, merci beaucoup. Je crois message ici. Message ici mais tout la musique ils ont na carte sur internet ou peut gospel. Non, il n'y a pas de problème. L'autre qui m'a dit mangonga so le dimanche to vandi so poto solo bien. Bonjour et bon dimanche. Je fie na la folie. Mon amour ça fote, chéra timbela ba fait. Salangata moisi, ne bakari no la liwa piango. Beta ta siffle, na okaso kyoza pemeni. Sokipe monsika, pardon ya katana wewa ce soir. Na ya ke maboli mwenye kumanga sayo na kokufa. Na mitandi na siliso moloko la soda na kata guerre. Antiban na la tapona ba ngai mbaka gugan. Akim les Aïrois et pesinga na posa rolela po na attaque pas ses côtiers. Amour Karim Mokonzi na pas pousse na ye. Et si la théo ata songi
Donc, je aussi tout dans l'ancien, le petit nangai, Abel, soit Gmen, Ayebi, Aïe Marambo, Nenge Tambola, mon alimité, ban alimité, tout n'a pas si tout bambo, merci, il y a boire à 2 personnes au Kabouana. Donc, on a beau gars Mirage Motor, millionnaire, Bosch, Ciment. Il y a le faut vieux choisir ma tata mono. Jolie la maman, Zana, ya. Non. Bonjour et bon dimanche. Bonjour, cher Nanga Karine Mokonzi, la baronne. Félicitations pour Adidas, c'est un ndé na la gomme. Adidas, c'est un Adidas, voilà. Na pesi, mettre Nanga Junior Fundu Mbote na ndenge, atinanga moi spectacle na zaki na abako ngokuna, siko na zade ana Kishasa na zongi de ana ndaku nanga. O to edinga na zongi na ndaku nanga, na ndenga bia ya to kabwana te. Batuni na klasi, mwana koti klasi sika. Batuni qui a découvert la musique du fleuve du Congo. Azongi si c'est Diego Kao. Batali babi a Diego Kao ebana partout. Babi na tout na ce qu'on a lingala. Nani asalaka kura kure utapi. Yoka mwana na. Atala bia kura so ekatani papa lo baka bani amana bakati kura. Abi kure utanazo. Merci babi a kure utanazo. Petit Saito qui m'a simama merci na bonne sanité. Maître Junior Fundu Charge Abaka, Maître Merlin, Venanga Gelo. Merci beaucoup Nabi et c'est pour mon boss Junior Mawa était bonjour et bon dimanche. Bonjour. Et yo na zolio moi si yo lingi moi ça va âge pas va dé. Ah Karine Mokonzi na éviter choisir ça les ngai na éviter au coquillon de vertige. Ah na éviter de faire paniquer nga ma vertige au sakana fi Karine Mokonzi là. OK message no mais biso le wana ka to solo on se to bibi na plateau. Ah Karine Mokonzi wana bangambo vedi message ezake na expliquer batu na makamba agence na ngai na za na département ya promotion. À part non c'est wana oloba chaque dimanche yo pia ni mo ba benga yo quelle formation na ye nango yango za makambo veut dire que na na 3 artistes au fait c'est la promotion ya liboso tabula raza ancien soliste rumba de jeunes apena ba Adolphe ba mebo nga de mama Afrika 3 siko yango nde makambo veut dire faire regola retour au Bercail faire regola place bazio na rumba de jeunes faire kazo préparer maxi single mo boye yena océan veut dire que les biso na mission bana bandal tout to bomelie moto malgré faire gola pour liboso zele que bandal to tele mena faire que na minute biso no se tona c'est mais avant le ba na télé faut contre la bana bandal pour bomelie faire moto te zande ngani ni poli biso ne bandal lo Karine Mokonzi merci beaucoup pour la Mokonzi aussi on déconne s'il te plaît formation s'il te plaît Karine Mokonzi na lobby boy s'il te plaît et s'il aucun bima plateau s'il te plaît, balobi s'il te plaît. Si Nabi au lobaté, allez. Merci Karine Mokonzi. S'il te plaît, on merci, tu vas mettre dans les oiseaux. Karine Mokonzi. Alors, il faut que ça n'arrête pas, les musiciens, on loba bobo, mais on peut que bima la plateau. Tu préparer Maxi Singer, Karine Mokonzi. Maxi Singer, il y a 33. Merci. Il faut que ça ait un respect pour les musiciens. Faire rigoler les musiciens, mais vraiment que le baba n'a bondage. Bonjour et bon dimanche. Bonjour, maman Karine Mokonzi. Vous avez un giga soda. Dans Giga Soda, il y a 13 ans. Oh, chance à maman. Avant, qui n'est pas ça? C'est chance à maman, baboulé, toi qui n'as pas pour te venir vider. Ah ouais. Le vider de tout ça, le 27, tout ça, il y a un instrument, il faut tirer à Kaboué. On ne soit pas bien, le 27. Dans le 27, il y a tout ça, il y a un dimanche, on va te rouler. Voilà, merci beaucoup. Pour me donner information, numéro contact. Nga bina na ligne na yemba bina pour apesi nga bina chanson yemba la vie danser na ba kese ou na beti mais malheureusement que to ki masima ngongo que ya dimanche. OK, moi je crois vite fait au côté cinéma banga na kai li kamade mama yo boyira caméra non bolingo nanga olilisira mingi ya Karine Mokonzi. Merci beaucoup, Nabi. Et c'est pas ici 4 fois. Bonjour et bon dimanche. À toi aussi, Karine Mokonzi, la baronne. Eh, Lélo, ma belle, liboso gilet, mais n'est-ce pas tiens. La présence, maman, c'est haut. Tu sais que ton maman. Balou Kanano. Chasse léopard de la sable, bah, il était pas bengal, Lélo. Comment Lélo musée? Bah, bon, ça n'a pas de bon, on va il faut monter. Eh, maman, c'est haut. Les diables, ça n'a pas de masse, il a pas de tête. Si on a aussi un bon dimanche, bah, pour Hollanda. On a aussi un abattement sur la générique, bah, ok, 4 fois, c'est bon, même moral. Bah, tout le générique, ou bandage générique, n'a souka, si n'a scène là-bas. Non, c'est la mention la terministe. Et Zarumba Moko, on va comprendre 4 fois qu'il y a un zélanini. Na yem, oh, demba na yembi. Na biso na yembi Karine. Mais tu reçois longtemps on dit robiment, ni na yero démon. C'est quoi yoza qui porte parole dans ba mouvement belé, tu comme yemba. Aux esprits ya vienyo kalongo, ya ba Bill Clinton, ya ba mise ka ko za pembe na bango. Ya ngo bena parce que mon ma barba papa.
na bongo ma batu nyonso bano ba iba ba vate batu na parents na qui ba papa de la sina kusuna na Karim Mokonzi ko la tapelo kwa yo merci to kabwana yo kata pona kabwana nga na osene batu nyonso samedi oyo eza ouverture ya Flat Hotel Akim Mambote na niveau ya Luanda bana Mambote les boss Mambote abengisi bino na Petra ngol to kutana wana samedi oyo ba bon dimanche na batu nyonso pisina bande ya clip nzembo nga on habite terminus tant clip bimande mo so ça va pas figurante c'est un signé on te rattraper le jour mais pas comprendre déjà que ligne en automobil na structure abwe bloga lufu to tiki bombalata ya Chine balata mais abwende fo biso merci beaucoup 4 quoi Kandala Yannick bonjour et bon dimanche bonjour je crois que tu dis porte-parole na bino ACP ce programme nyonso auto ebika ke ba bino ba titre ce qui le so ba César et là on bakisana nous on a pissé on mais merci parce qu'il y a mettre temps circonstances et toujours remercier bateau bazagi na biso ba système biso na matanga neti ba boss neti honorable Christian Mopakani neti Bobo Chombo neti venanga dadi mapipi et Janice Tansunga putuna mwasinae Anita et boss Jeff boss Jello nzete ambongo l'honorable balobi epa na yepe na assurance boss Jello babi pa na yepe na donc tara ya nidi te menga yo mta suko boka na lingi sute ba boka boss Jello la tunde misu bazo boka e misu ba yo ka combo par rapport à combo mais alors ka boye ko la combo bo boka meka mingi te bokata voilà ba pesi bino ba nzembo na ebite loni so ngo ba parce que toza pa et celle biso so ina munoko toza na posa to ebima noki to yo ka yani ka ok nini ne bona biso pa o matande ni par rapport à Chachi Sangole kinga na komi amoureux joyeux pembela Joël Atala lete kasi shoki na kanisho jali wanga jale Joshila Joël Chibangu He's good chérie n'arrête pas Wanangana koma kae Lokola kizengi merci Joël Chibangu si fragile Il osme le premier na motima Bella merci beaucoup je crois que beaucoup il y a dimanche wana pour tous attendre to kabona bino déjà parce que toki masimangonga normalement Karim Mokonzi quant à moi na pesi Bobo Chombo Mbote Dadi Mapipi Janice Tansunga pour tout mame Milinzeba il y a tous Pepe Lambeto le temps merci ya mabanga non Yannick Karim Mokonzi na pesna ba merci bile pa boss tanga de la cause le catator tala mona libosto na musique ba na banda ndule donc nzembo en tout cas bana kimba ko za temps ya koyoka ba yo yembela naye bon de na bona na fiko Isaac Nzembo Isaac Parker bazwa kaka joli na kosi Montonyo sto o ko tartenga numéro na neza plus 243 82 57 52 240 plus 243 82 57 52 240 merci beaucoup merci bonjour et bon dimanche bonjour. Oui, papa, ça m'a dit, mais parce que tu as vu que les animateurs, tout ça là. Quand ma musique, il te y a bon nom thème. Tes sangs, ils ont que maître de l'air, maître. Azami Kolo et pas d'idée la coste. Ah! Tu as changé la mémoire système, tu as mis une animation, trop musique et quoi. Na niveau mo ke valider ba mo ngala ba boaka po ba animateur ba ko kati. Wa eza lukutate boyebi. Alors CPP donc vous pouvez mettre de l'air mettre Zelavier rappelez son nom mouvement où t'as pas eu les quatre pas ba vieux caisse ce qu'on a on dit au mi diminuer na royer pas me voir parce qu'on a évité bon ngabete pas kester terre yo bois kaka ngaza mwana papa wemba kana ba vieux caisse bana pe ka papa ma yo si pas ngabete pas kester ngaza kester aza ya nanga tozaka na famille moko ngaza mwana papa wemba CPP mwana nzambe l'homme de base onkyo donc ngaye yo quoi donc à part papa mbana beta na l'avenir esthétique parce que mon nostalgie to zonga po place pe ba Blaise Bonyoma bazaba ka samo ya espace batika moi je suis maître de l'air maître tanga na bana makambo yo ba Blaise balaite m super autant en chic merci ben oui ngana ki moi muke ngana série na ba parle na blog moi je suis maître de l'air maître donc te meke to yo ka nostalgie maître Gibo beka wimbala songlo winekangi bom Obazangi zangi melodi babatami na sima Yajuna mumba fwe Bakosi bango bakolo idoloji bandeko Eiweyo bazonkyo Ebandoke Waneza isele kakine mikolonde Mikolonde Mwa malobike Thank you.
chance les gars on a Sikitoko babi toujours lelo bamposo tanga bakaka cameraman koto eselo nzeba ba poala nzabe Karim Mokonzi lelo ya banyama lelo ya banyama lelo ya jeté par rapport à climat pe banyama là c'est climat lelo talaka lelo climat et mabe parce que banyama o ya misiki tala Karim Mokonzi lelo kolinga yango mikolo to ta mwana leader patuziana mikolo to sana yeti OK mikolo to sana ye parce que yeso azobeta nga na démontrer collection yango zo pesa nga na mais yo na kati on dirait babi na kati bocha baba trop polibando zuka roba kisi bo na kati il est à la camarade de sorte oh la tête mama be ah ouais OK oh l'accent dans libandane oh ça makambo makambo et descend yeba kataka e awa alors des capotages tara Karine musala musalo professeur mona na kaya yote nzambe on a passé Karim Mokonzi taya boye pour nous au moins messi Karim bataille boye difficulté pour mona passe par rapport à contact ba tara contact ba bitara bana kini o so ya musata tobi apipe na remercier na bana tu ya nchil o ba pesa nga confiance nga Cardozo na le ba mikolo to na dio na patuzian babi koyemba na bilamba rumte balana yango na pesa bana njilo balinga nga mbote na mingi na minto na pe masanga randi 1500 babi ye moko eboa na pesi dudu babi tala kaka dépôt relais le 25 divine babi tala minga olobate Patouziane merci beaucoup Patouziane bonjour et bon dimanche bonjour Karosé Karim Mokonzi félicitations na autour la ndogo nozo lia lisango tout ça là boulot kaka donc non la ça va tout donc certes na ba tout bazaro la nanga ba Filemon Yombo ba Tatoua Titenge ba Gianelli Makengo ba tout bazaro la nanga. Donc, ça blague était Alex Fumouti Bagabé Manès. Bah, choisi ma tata pas au talo déjà dimanche, wana. Arata qui biso le après émission, ton côté la vieille choisi. Et c'est ça janvier. Pour le lopin na lati pantalon boye. Et ça, janvier, on va quitter mami, trop de jeep, ma bébé. Dimanche, jeep. Ils ont fait ta jeep. Boye, c'est bon. Ok, Nicolas. Donc, ma tête était là. Donc, ma amour, mon yo. Ozabana mi balé. Batuna tembe, na batuna ngenge. Oh, yo pas dit maman tembe. Na zamuta grand tembe na Victoria. To say ka ade. Mais si ko lobby pe boss wa takabela ki ba dollar to za pe na. Biso pe to si. Maman yanga na yitse watanabe. Muta okota ngo e simbati. E uta pas die. To za ade. Des petits. To bundela ba faire biso fort. Héritier grand guerrier na maison mais pas tout ça na grand guerrier na Victoria. Et menea alela héritier fort. Reprenez. En même temps, elle est là pas tous si comme si héritier. Moi, je suis Abeti na Mbinza. Pas tous les gens, moi, je suis Mbinza. Direct, na 3e dimanche, qui nous a eu ce côté. Héritier, vocation. Direct, à la pas tous les vocation. Et maintenant, à outil, Nekopol aïe. Héritier, côté, c'est un masolo. Héritier, panza, vocal, et qui est mené. Il y a Vito, il n'y a pas tout ça. Il y a Panzi Bilora Kester, Batutu Kiol. Merci beaucoup, Batutu Kiol. Il faut te vendre. Pour te solo, on va pas comprendre. C'est ça. Pour là, déjà, tu commences à donc, il y a un Monique, ma solo, et ça blague. Tu commences à s'il te plaît, ma parce que. Non, mais on peut savoir un grand poète, Bousse Pangi, Mokonzi. Il y a ma solo, ça, grâce à Père, il y a RDC. Voilà, merci beaucoup. Ezaki Patouziana, un grand merci de nous s'il te plaît. Et donc, merci beaucoup. Les cas n'ont pas Touziana. Tu comme il y a un souka. Ok, les cas, tous en direct. Ah, ils bon. Oh, gare central. Les cas, non. Voilà, vous comprenez. Et ça, pas Touziana. Ah, c'est PLC, Bisso, Lobby et pas héritier. Attends, mais moi, quand il y a un élément, il y avait Kin Kester et Ménia, il y a un toujours scantin. Et un grand merci à l'équipe Mobimba, gare centrale de Nepsa. Nous, on ne change pas l'équipe qui gagne. Un grand merci à mon boss héritier. Oh, le Kinshasa, on a pour destination Paris. Et je crois que nous avons la baronne Prince Babia Oyo. Vous voyez, qui moi, la Babia Chokoraza qui na la team. Donc, nous sommes informés, nous sommes dans la team. Pona, moi, manque à respect, que les cabines émissions sans que tout na bureau, moi, ma camodon. Et tout les 3 ans, il y a Babia, oh, Tikabiso vraiment. Tout les là toujours. Et l'on a maman Bali au sombre. Oh, c'est Pelserabso na banda kabungi si papa naïe. Et tous les là, ministère à combat, mon bimbayon, bon, le bas noir et les kébélés, tous ensemble. Un grand merci à Nicolas Mokonzi, Tressim Belenga, à propos d'un élément. Il y a Glody Diasouka, tonton Juvenal, équipe nationale Mobimba. Afil aura la taille et Cynthia Wadol plus que star. Et le Ketchou, mon fils, et Tania Mabedi Neymar, Yvette Kalombo, jamais d'échec. Pamela Chocolat depuis Paris. Un grand merci à Junior Diazo. Un grand merci à Ken Piana.
Yoté, Pacho, non, Nani. Isaac Parker. Bye bye, Kyodo. Parce que dans la droite, que nous avons dit que ma famille c'est bon, à ça la mouvement de ça la bonne. Donc, non, ce qui nous donne le mot, au moins, n'a jamais que nous allons voir à commencer de nous. Parce que nous avons été dans le mot quelque part. Maintenant, nous avons ça la route de ça la bonne.